Bonsoir ba papa, bonsoir ba mama, bonsoir ba ndeko na nga bana na nga ba ndeko. Kandenga momesano na ele resu bonsoir bino ko bakisaka un de plus no kola kotia kati na nga. Ni nazo lobela mokwa lelo na lobela likambo to lobaka mingi la sagesse. La sagesse ezali eloko nini ezali ko apporter na bomoi na biso. So toke na makomi na Nzambe pe toke na Biblia okomona solo ndenge bazali kolobela yango. Soki toke na Ancien Testament okomona baza kolobela yango kuna plus ya 100 fois komona mo sagesse eza kolobama kuna. Oke na Nouveau Testament kuna pe baza kolobela yango. Alors quelque peza kotese ezali momoko très important na bomoi na biso. Alors sagesse wana eko kozala nini oyo solo Bible ezali kolobela tango nyonso. Si na kati na Bible komona mo sage eza plus ya 300 fois balobeli mo sage. Pe plus ya 200 fois balobi la sagesse. Alors ezali eloko nini ndeko na ngai. Po soki totali mo sagesse ezali eloko moko très important na bomoi na biso. Me nini esalaka na bomoi na biso mosala nango mpenza kokozala nini po ete biso te bakotambola kati na yango. Ya solo esu Masiya alobaki na nyonso natikeli bino ya mote ezali bolingo. Me ezali kotalisa lisusu sagesse ezali eloko mosusu oyo ezali très important na kati na bomoi na biso. Mpo na nga sagesse na koloba ezali d'abord qualité oyo Nzambe atiaka kati na moto. Eza don moko Nzambe akitisa kati na moto. Mpo ndeko na nga sagesse eza eloko epesameli moto nyonso te. Sagesse ezali qualité ya moto oyo asalaka jugement ni na droiture nyonso. Donc aza komema likambo na ndenge ya bosolo. Exemple okokende lolenge Salomo azalaki na bomengo nyonso. Salomo asimbaki nyonso. Me asosolaki ete soki azangi sagesse akokamba libota na bana na Nzambe te. Akokokamba peuple na ye te. Nzambe alobaki Salomo na bonzela o nini. Salomo atalaki nini Nzambe akokopesa ye. Asosolaki soki Nzambe apesi ye mayele te, apesi ye sagesse te, akosala kaka désordre. Yango leo tokomona ya solo bakokobengo prophète, bakokobengo évangéliste, bakobengo pasteur, me loko ya motuya ndeko na nga yeba kozala na sagesse ya bonzambe. Sagesse ya mokili te. Ya solo sagesse ya mokili ememaka nango kaka désordre. Mais soko okotamba na sagesse ya bonzambe ya solo ememaka solution na baproblème nyonso. Mokili ekokobimisa moto lolenge nini aza kotambola. Po sagesse ya bonzambe pe po moto na mokili akomprendre yango ezalaka mwa pasi po moto akomprendre sagesse ya bonzambe. Okomona ekokobimisa moto mosusu ridicule. Mais quelque part na fin de compte okomona moto wana abimi na réseau total parce qu'atambolaki na sagesse ya bonzambe. Ya solo prophète okokozwa révélation mais soko ana sagesse te révélation na ekomema désordre na mabota. Prophète okokoya na prophétie soki prophétie no ano ezali na sagesse ya bonzambe te ekomema molili pe kufa. Yango sagesse eza momoko eza en plein na kati na Bible eza na tina na kati na kontima na biso. Alo makombe mpe eza koloba na biso soki ozangi yango senga yango epa Nzambe. Ndeko na nga sagesse moto te moto apesaka yango te. Pasteur akoko teya yo, bato na mokili bakoko lobela yo, mais sagesse moto apesaka yango ezali Nzambe. Eza likabo monene senge tosengaka Nzambe. Liboso tosenga nyonso tosengaka toyeba kosenga Nzambe la sagesse. Po na nzela na sagesse okoyeba kodiscerner le bien le mal. Na nzela na sagesse okoyeba ke lolenge okotambola ozotambola na kati na bonzambe to na bonzambe te. Alors ndeko na nga okokokende église. Nga nalobaka mi kokende église tokenda ko apprendre. Pasteur atei lolenge na ko édifier. Ya solo kokozwa part na yo. Par wana sozi yango otiango na pratique avec sagesse okomona résultat. Alors eza lolenge tokendaka na ba classe o apprendre o sali examen o zwi. Alors liloba Nzambe ya Nzambe alobi soki na ye na kokuta kondima kati na bino parce que makambo bino bo apprendre na makomi na Nzambe o basalela Nzambe atei bino. Est-ce que eza ko demeurer kati na bino yango liloba pesa koloba mieux que l'obéissance que le sacrifice. Toko kendaka na mangomba Nzambe mais soki makomi wana ndeko na ngai avec sagesse ya Nzambe toko tiaka ngo na pratique te nyonso toko salaka eza na ngopamba. En réalité ngo pe tokomona ba désordre ezali kozala kati na mangomba, ba désordre ezozala kati na kondima na bana Nzambe, ba désordre tokomona na kati na basalela Nzambe parce que la sagesse n'est pas là. Il n'y en a pas.
parce que soki baka na sagesse ya bonzambe bakotambola lolenge bakotambola te, soki bakotambola na sagesse ya bonzambe bakosala makambo bakosala te. Alors quelque part Salomo na bomengo nyonso en que roi ayebaki ke soki ana sagesse ya bonzambe te akosala eloko moko te. Lelo tokomona basagesse ya bonzambe ezala kati na bato te, me tokobenga bango na batitre minene, tokokabola bango batitre minene, me na kati na batitre nyonso bana nango okokuta sagesse ya bonzambe ezali te. Ndeko na nga ntango nzambe apesaka moto sagesse mpo okotambola na kati na sagesse ya bonzambe, okoyeba lolenge akotambola kati na mokili oyo. Na ntango bato bakotambola na mabe okomona sagesse ya bonzambe kotalisa yo nzela bolamu. Na esika wana ndeko na nga mokili ebimisa motu lokola aza zoba, me wazoba te parceke sagesse ya bonzambe ekoloba kokende na lolenge wana te, tambola na lolenge na kolakisa yo. Yango ndeko na nga sagesse ezali lumière oyo ensenyaka motu koma kotambola na kati na mokili oyo. Nzambe eza koloba na biso na Jacques 1,5 eza koloba na biso, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qui demande à Dieu. Jacques eza koloba na biso nini? Moto azangi sagesse asenga na nzambe, nzambe akopesa yango. Yango nalobi ndeko na nga sagesse eza likabo epe utaka epa moto te. Sagesse moto ta koko asenyo yango te. Sagesse bazwaka yango na klase te, sagesse bazwaka yango na libota te, me moto ezalaka likabo oyo eutaka epa ya nzambe. Ano eza eloko ya motuya oyo esengeli tosengaka ntango nyonso na mabondeli na biso. Nzambe komisanga sage, komisanga sage, pesanga sagesse, nayeba lolenge ya kotambola na se ya mabele oyo. Ndeko na nga sala sagesse, yango tokosalaka baskandale butu moi. Biblia eza koloba mwana ya mayele atosaka baboti na ye. Ya solo balobi kotosa baboti ememaka bénédiction na bomoi na biso. Me lelo tokokamwaka toko ignoraka baboti na biso. Quelque part ndeko na nga Satan memi eloko kati na biso pona koluka ba malédiction liko na bomoi na biso. Satan memi biso kolakisa ete baboti bazali biloko pamba po ete bayeba kozwa ba accès ya konuire bomoi na biso. Me Bible eza koloba biso na proverbe mwana mayele akoyokaka baboti na ye. Bato bazanga sagesse bako kozala ba intelligent, bako kozala ba licencié basisa ba classe ya ndenge na ndenge, mais tellement sagesse ya bonzambe eza de baza bato moko atoza kotalisa likambo lolenge ezali akomona lolenge yo moto oza mayele te, mais azo yoza koenseigner na sagesse ya bonzambe, mais ye akozo lokola neti oza vaurien. Ndeko na nga sagesse ya bonzambe bato basemokaka nango mingi ezaka ba monker ba oyo bayebi bonzambe te. Alors ndeko na nga kozala parmi bato wana te, ye luka koyeba kosenga sagesse ya bonzambe butumoi na bomoi na yo. Bato baboyaka mingi sagesse bango moko bazali kokondane milimo na bango. Po ete ntango yo oza na sagesse ya bonzambe okoenseigner bango, bango bakomépriser, bango bakoignore, bakosemonke, mais quelque part eza ba ame na bango moto ezozala détruit. Me ba oyo bayokaka sagesse bakomprenaka sagesse ya bonzambe bakomaka très intelligent. Ntango azwi sagesse ya bonzambe azwi na intelligence ya mokili akombine yango ndeko na nga nde baoyo tobenga mingi basava. Salomo yango ayebaki na nzambe tokoyokaka baconseil esungaka biso makasi ndeko na ngai. Baconseil ekomisaka biso basage, baconseil etalisa biso banzela koma kotambola, conseil ememaka biso toujours na nzela na bomoi. Ndeko na nga soza moto oyo boyaka conseil omona comme si oyeba nyonso bakoko conseil yo te, yeba ndeko na nga quelque part oza kokondane ame na yo. Po tozala sage ndeko na nga il faut toyeba mokilo lelenge to okotambolaka, okotala banzela no ndenge okotambola, okotala bitambe no ndenge okonyata. Ndeko na nga epai tozwaka mayele ya sagesse. Alo toyeba kozalaka sage na koyeba koyeba lolenge tokotambola. Ya solo soko otamboli selo la parole de Dieu, ndeko na nga yeba deja oza sage. Mais soza kotambola selo mokili oyo, yeba molimo neza deja kokufa. Ndeko na nga yo moto ndima kosalela nzambe, ondima kokota na elanga nzambe, ondima ete ya solo mokili oyo yo dekonsidera na mokili motombola miso ne pa nzambe, tambola na sagesse ya bonzambe. Ndeko na solo bika kotambola na sagesse ya mokili oyo okosala potopoto, okosala potopoto po mokili ndeko na nga kaka bo balobaka Yesu Masiya
batombolaka Yesu Masiya, alesa bango mapa, asalela bango miracle, abikisa bango, asekwisa ka bango mo bagangaka tobakende ekulusu. Ndeko na nga, Yesu Masiya atambola na sagesse ya bonzambe, akokai mpe korenonce, akokai mpe koloba non, me alobaki sagesse ya bonzambe elataki ye. Alobi nga nayaki na mission nayaki nango ifo na accomplir yango. Atambolaki na sagesse ya bonzambe liboso na Pilate, atunaki ye, akokai mpe kolakse te na intelligent plus ke nayebi ebele koleka, me Yesu agardaki silence mpo na koba nini sagesse ya bonzambe ekosala kati na ye. Ndeko na nga, ekozala na baproblème mosusu ekokosimba yo, tambwisa yango na sagesse ya bonzambe, koluka te mokili aklame yo. Ndeko na nga, mokili kaka boto betela babetelaka biso maboko, ka bango nde bazalaka liboso bakobakaka bato na ekolusu. Alors koluka te intérêt mokili, luka intérêt ya Nzambe. Ndeko na nga, soko okomi koluka intérêt ya Nzambe, nde esika gloire ya Nzambe se manifestaka. Ntango okomi kotambwa na intérêt ya Nzambe, esika Nzambe atombolaka, asemaka confusion, yango babengi sagesse. Sagesse ezali kotambola na intérêt ya Nzambe. Sagesse ezali kotambola na connaissance ya Nzambe. Sagesse ezali kotambola na o Nzambe aza korevele obutu moi. Ndeko na nga, sala sagesse, ata babengi yo nani, okosala kaka buzoba. Yango tomonaka mingi, okomona na mangombo eza vraiment na botosi, okomona bazwaka bamikolo basila kokomprendre, babima na mabe, basosola mo babenga bango basage. Babengi bango basage pamba te mpo barenonsa na mabe nyonso. Bandima bango batalelaka Yesu mokili te, bakoma kotalela Nzambe, batombola miso yango epa Nzambe. Okomona bapapa wana to bamama no babenga basage, so okeli mpa na bango otuna okobenga bango lokwa bazaka bapapo balekela, bapapo bamayele te, bapapo bayebi makambo te. Bango nde basage bango wana. Bango bakomona makambo bino bokomona te, bango bakoluka basala oyo bino bokoka kosala te, bango baoninko balobaka oyo bino bokokompra te lolenge nini bazolobela. Yango babengi sagesse. Ntango toza kobondela, tosengaka Nzambe apesaka biso sagesse, po sagesse yango nde ezali clé ya réussite na kati na mokili oyo. Sagesse nde kofungolela yo baporte, sagesse nde kopelisa mwinda liboso na yo, sagesse nde kotalisa ete ya solo moto azali ya Nzambe. Ndeko na nga, prière te, enseignement te, mais elikabwana eutaka epa Nzambe. Yango Bible elobi na Jacques, alobi oyo azangi sagesse asenga na Nzambe, po yango eutaka na moto na mokili te, me eutaka epa Nzambe. Toyeba kosengaka Nzambe apesa biso sagesse, po sagesse yango nde eza lumière na banzela tokotambolaka. Na nzela na sagesse ekotindo ete épargne musika na mabe, na nzela na sagesse okoyeba kodiscerner le bien le mal. Tika ete Nzambe apambola bino, ye mokeli na likolo na se, mokokisi na bilaka, oyo alobi oyo azangi sagesse asenga ye. Ya solo ndeko na nga, senga sagesse epa Nzambe, ye nda kotaliso comment prier, comment adorer, comment élever, comment exalter, comment gêner, comment faire tout ce que tu peux faire. Ya ndeko na nga, eza na nzela kaka ya sagesse. Na nzela sagesse nde koyeba lolenge na kotambola na kati na makomi na Nzambe. Na ngongo tokokanisa lolenge baapotre bazalaka na ye, mpe na ndenge akomata mpo aya kotindela biso Molimo Santo. Ndeko na nga, luka sagesse ya bonzambe, luka sagesse ya bonzambe. Ntango Yesu Masiya na sinyo toza kocelebre komata na ye ya solo, ntango akotinda Molimo Santo akuta sagesse ya bonzambe, mpe ntango Molimo Santo akoya kovanda akuta bonzambe ya solo. Nde ntango totemwanaka bagloire ya Nzambe na bomoi na biso. Epai malade evandaki ekobika, epai kufa ezalaki lobiko ekopesa, liseko ekopesa, epai trouble ezalaki kimi ekomonisama, epai molile ezalaki mwinde ekopela, bipai kufa ezalaki bomoi ekopesamela. Tika ete Nzambe mokili na likolo na se ayeba kopambola moko na moko na grâce okozwa ete ndeko na ngai oyeba kolanda video oyo ata na quelques minutes. Nzambe nalola kozanga kopambola bino te. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Merci beaucoup.